ekozalaka esengo kati ya ntema ya biso ya koyeba ete bozali bongo mike onte ya bitindo eke na bino mpona kozela bongo tango nyonso ya bino manaka tokolobaka tango nyonso ete tango ya bosolo elingi koloba ekeke ya bokosi ya bobuki lokuta esi emolekaki eleko tokomi na yango tokomi na posa ya koyeba ya kokamata bongo boyebi tokolembaka pete kolobaka na biso na bino ete moto ye akwami na boyebi yende moye akwami na mpifo ebongo mpifo ekopesa ke ye makoki ya bozalisi lolenge akani kozalisa yango pe kobelemisa mabanzo maye na baye basengeli kobikela bomotoli yango na boyebi biso ya solo ekokumbaka bongo bomoyo kati ya bato ekotindikaka bongo mokili ekende bongo boso ekobengalaka boyinga okatili ya bato pamate boyinga moto ya kwami na bozangi boyebi to na boyinga ali moto oyo esi awei atako bayi mokili bayiki bakobaka ete kozanga koyeba zi bongo liwa ya ndambo tokolobaka ete kozanga koyeba eyibongo liwa ya mobupa penza okatili yango litomba na biso tokamata mokano ya kobelema bongo pende na bango baye batindama baye barakamaka bakobelema okati ya mokili yango mpona kotangisa bongo baindo bakobelaka bongo longi baye bakamataka tango ebotindami mpona kokoba mosala moye emotikaki bongo fumuki mbangu na obunkotoka malibwa na tuku ibale na moko tokobengaki bango tango iso nesongi ya nzila fumukusu kiambu nzala panda na ngola ye moye tobelemi nzinga topendi ya bango mituna na bino yesu ekomelaki biso na poso eleki yango tokamati mokumbala yango ya kokomisa yango epai na bango mpona kokamata bongo biyano esengeli mpe elongo bani fumu yengekeni matondo mingi bolimbisi tata molopwe elongo na bandeko balandi banso na bisika bie bakwami tomesani ntango nyonso ya kokamata bongo kosengeli pamboli ongamboli ya bino mpona kopambola yango na Afrika pe ekolo demokratiki ye mokokoli ya Afrika kolandela bongo bileko bya tango iye tosi okomi ata kokokoso ezali makasi kasi tokosengela bayindo ete lipamboli ya tata mokeli na bileko oyo efungola bango bwanya efungola bango mayele epesa bango bososoli na tina ete bakoka bongo komiyeba pe bongo ezongisela bango bomoto pe botata mokeli na kati na bango oyo kosala ete bayeba tina nini bakelami tina nini bazaleli na mokili oyo pe pona nini bapesaka bato na bato mabele mabango biloko na bango mopepe na bango mai na bango matondo mingi nesongi ya nzila tokokendela lombango mpona kopesa bino mituna eyeba yimboka ba mopesi biso tobilimisa epai na bino na nsima ya botangisi biso eteni ya yambo na poso eleki bomosimbaka likambo eye ekeki tomokumi na yango ekeke yaya kipa akwimpifo yango mfumuki mbangu akwimpifo ya bozongisi epai ya kipa akamati mpifo ya bozongisi bongo epai ya nzinga nkuu azongisa yango na bayimboka mpona lobiko lia bango motuna ya yambo bayimboka motuni osembolisa bodindo na yango iso motuna ya ibale po tokopesa bino yango maloba otango moko bayike bakotuna motuna ete mokili yango ya mokolo maelo tango botangisaki biso poso eleki bolobi ete tomozongi na ebandela esika eye tomozalaka mokolo maelo tomozongi na esika yango ye wana mpona kokamata nzela ya sika ya botamboli sembolisa biso yango na bosindo iso matondo mingi kolandela mokili lolenge ezaleli biso towuti na kokelama toza koya tolekeli na babileko na kati ya babileko tolekeli tokeli mokili mwa yambo oyo mokonzi mpeve akambaka oyo ezalaki bongo na elembo ya chaku ndeke ya bokonzi oyo ezalaki esika wapi kokokela banso moko mpona banso ezalaki elingi koloba social un pour tous esika wapi pe basosolaka ete tata mokeli azali bongo kotambusa mokili na longengo na ye ya moi nde mopesi bo moi ezaleli nani azopesa
ezaleli ya lokwa balobaka bo moto te bo ezaleli ya moto bo moi ezaleli ya moi elingi koloba mpo na ozala na bo moi mpo ozwaki ezaleli ya moi lolenge lona tokei te totongi Ethiopie kachopa ebengamaka bongo te tokendeki totongi mpe ngimpiti me na lolenge nango ebengamaki kaka Congo mpo Afrika oyo kombo nango ya ebandeli eza Congo eza Afrika te tokolanda yango na bamikoleko ya o wana mpo tokóma na esika oyo kuna nde esika nsima ya kokonza libota ya Israele wana ntango tosisi bango bakei epai biso totikalaki kopanzana nde eyeli biso nde tokutani mpe na babitumba mosusu topanzani nde nsima toye kosala bokonzi ya elembo na biso Kongo wana atikalaki elembo ya bokonzi ya libota liponami oyo tozalaka na Egypte lokola tokoki koloba tolembisela baninga bososoli famille to tribu royale ndeke kokanga sikoyo Congo sikoyo ndenge bazalaka bongo royaume Congo ezalaki royaume te mais ezalaki empire Congo pamba te baroyaume nyonso ezalaka na ntango wana ezalaki ya kokangana na kati ya Congo Congo azalaki mutu yaya nde sikoyo esika bokonzi ya bayindo banso evandelaki baoyo mosusu ezali bokonzi secondaire lokola tata akovandela to nkumu mutu akovandela na Congo mundele ayaki nanu te biso banso bokolandela bokomona bizaleli na biso chaku azali elembo ya bokonzi na babokonzi nyonso wana totangi wana totanga ta okena empire Lunda royaume Kuba empire Luba Shankadi royaume Mongo ata okei na Baomei kuna na eteni ya Burkina Faso kuna nyonso kuna kokende kokuta kaka to pe na babene na biteno okende kokuta kaka chaku azali ndeke ya bokonzi pe ngolo na kati ya mai tokonsidera ye lokola mokonzi ya bambisi donc ngolo na mai bango nyonso ngolo aza sacré na biso banso pe bongo chaku aza pe ndeke sacré lolenge lona bokonzi na biso tozalaki na yango po topesa kaka mwa eteni moke na ndimbola po toya siko mokili wana ezalaki mokili oyo toyebaki boye towutaka na mokili ya molimo na mopepe na mai nde toyaka kolata nzoto ya mosuni ntango tolati nzoto ya mosuni ekangani na mabele na biyebiza na mabele nde bongo mosuni aza na ndelo na ye na mai na mopepe na ye mpe bongo na bilei na ye na kozala na ye yango ekosalaka ete mosuni alembaka mosuni ayokaka nzala mosuni lokwa tolobi alembaka ayokaka nzala esengaka ye apema alalaka mpe alamukaka kasi okotala esika mosuni alalaka molimo alali te akobi na mokili ya bandoto ntango akozonga akoti lisusu na kati ya nzoto azokoba mosala na ye lokola ebale etiolaka mpe elalaka te mopepe mpe azotambola na ye alalaka te kasi mabele alalaka akufaka asekwaka mabele ebele mpe bayebi teke mabele akufaka te kasi nzoka mabele akufaka omoni na elanga mabele aza susu na mai te akufi akauki neteni wana na bamilona mike bazangi mai
bango mpe lisusu bakufaka bakauki na bango yango wana bazalaka mayele bolandaka malamu po wana tozolimbola siko mokili na biso mokili wana lokola crise ya bilei ekoya lokola crise ya mai ekoya banzete wana bakokoka te kolongwa esika oyo bango bazali mpo bakende esika mai ezali bango babikaka na mai ya mbula bango mpe bayebiki mbula ekonoka susu te bakomi kufela kaka basalaka exercice mibale mpo na biso toza na mateya mibale neteni wana liteya ya yambo bayebiki bakokufa na bango soki bakomi na sanza ya 5 bamiboteli bambuma okomona esobe nyonso ebotiboti mbuma ntango sikoyo elanga ekoya bakauki mbuma wana ekwei na mabele ebombami na mabele okomona bakauki na bango esili bakufi kasi batiki mbuma na bango na mabele ntango mbula ekonoka azongisi mai mbuma wana ebimi do moi balimwa eza te liteya ya yambo yango wana donc azwi mayele po espèce na ye elimwa te il faut se reproduire mais il faut kende kobomba mpe na mabele ya mibale batangisi biso eza ekonomi ekonzo po crise ekoya lokola crise ekoya ebongi nazala na esika ya kobombela omoni nde bongo bango kuna bake koloba cette vache maigre cette vache grasse te biso batotangisaki mokili ke soki bozwi ezali kokelela ekozala soki kolia ezali nzala ekozala soki bokasi ezali bolembu ekozala donc nyonso wana totangelaki yango na mokili mpo yango moko soki kolala ezali kolamuka ezali nyonso sikoyo tozalaki na mokili oyo wana ya koyeba ete tozali milimo bakeli oyo toyaki kokela mokili oyo ya mosuni sikoyo mokili na biso wana tozalaki malamu toliaki tosalelaki bisalelo na biso tozalaki na biso na posa ya importation te tozalaki kosalela banzungu na biso bambeli na biso moko bisalelo na biso moko nyonso sikoyo na ntango tokomaki na eleko oyo ekomaki te sikoyo tolingi tofuta niongo ya bamindele na ndenge tonyokolaka bango kuna epa na bango lokola momesano nzala nde ekotaki po ata ntango bayaki na ntango ya abraham nzala ntango bayaki na ntango ya jacob na joseph kaka nzala ntango mpe baye na ntango ya badiego kao kaka nzala ekumbaka bango ntango bayei bakuti nkumu nzinga nkuu nde azalaki lokola oyo bango bakutaki elingi koloba ntango bango bazosolola na nzinga nkuu eza lokola tozosukisa eleko ya bonsomi na biso tolingi tokota bowumbu sikoyo nzinga nkuu ntango andimeli bango azwi batisimo abomi mokili na biso na ntango wana mpo na ntango yango nzinga nkuu atiki kokambema na ntsaku nevunda ake komitika Vatican ekamba ye na nzela ya sango oyo atelemaka liboso na ye mpo na kopesa ye batisimo nzinga nkuu andimi batisimo tokoti sikoyo na bowumbu lokola bowumbu yango ezalaki na ndelo na motango bowumbu ezalaki mpo na libela te mpo bango mpe epai na biso bayaka mpo na libela te alors soki botangi na mokanda oyo bango mo baye kotangisa biso na exode chapitre 12 obandi verset 40 tina 42 bango moko balobi séjour ya bana Israël na Egypte ezalaki ya 430 ans bango nde balobi alors sikoyo soki tokoti na parcours wana biso mpe tokosala 430 ans ya bowumbu siko 430 ans wana nde bakabolaki yango na biteni mibale mpo ekoka kolingisa biso ntango tokotambola toyeba bisika kani totieli ndelo na
kama mibale po ekokabwana mibale eza lokola butu na moye botata na bonengwa eteni ya yambo ezwi kama mibale na zomi na mitano 215 ans na 215 ans yaki mpavita telemi po asakola sango mindele babomi ye 215 ans 1706 sikoyo yaki mpa azwi histoire lokola mupepe oyo tango tozonga nano kuna na ebandeli tango nzinga nkuwa ye kososola ete mabe ekoti aluki azonga na boyindo ye mpe babomi ye bati mwana na ye mvemba nzinga siko mvemba nzinga lokola mizwelaki batisimo abimi grand roi chrétien asalisi milulu ya minene ya kikristo nde kosala sikoyo ebandi biso bowumbu sikoyo epa loposo pembe sango ya nzinga nkuu bazobunda sikoyo bakaboli mabele na biso biteni eza kosenga sikoyo banani bakozongisa bomoko tokomi kowela mabele o mundele asi azwaki ekomeli biso etumba makasi te mupepe wana ezokende lokola ekende kosila esila ngala tokomi katikati nengo mafuta telemi apesi yaki mpavita alamusi lisusu moto ya makasi oyo ekoyela fumukimbangu bomoni sikoyo na mibu kama mibale lisusu na zomi na mitano siko kama mine na tuku misato ekoki te fumukimbangu batelemi sikoyo mpona ko teya biso bayenda sikoyo eloko nini ekosalema ntango mfumukimbangu akoteya biso akozongisa biso na ye yaki mpavita na mateya na ye akozongisa biso na ye yaki mpavita mpona kolimbola ndenge kani ye yaki mpavita ateyi nzinga nkuu na ya vita nkanga bozomona donc yaki mpavita azoteya eteni ndenge mokili batekaka yango epai ya nzinga nkuu eye sikoyo epai yaki mpavita alingi asangisa biso sikoyo ntango toye pa mfumukimbangu abandi kolakisa biso mosala yaki mpavita asalaki uta wana libebi ekotaki ndenge nini tokabwanaki ndenge nini tokomaki bazoba sikoyo sango ya yaki mpavita soki ebalani na ya mfumukimbangu yaki mpavita azozongisa biso epai ya nzinga nkuu nzoka epai ya mfumukimbangu esika tokomi lokola bowumbu esili eza lokola tokomi sikoyo kobanda tango nzinga nkuu azonga kuna na ntsaku nevunda sikoyo mpona kozongisa biso na mokili ya malamu na bongo mfumukimbangu akokela biteni misatu oyo ebungaki biteni yango ezalaki ntsaku nevunda azotala religion nzinga tozwi ye nzinga nkuu azotala politike mpanzu aza kotala misala ekonomi teknologie science biteni misatu wana sikoyo epai ya mfumukimbangu akozongisa mpe kaka bilembo wana misato yango ekosaleba na kati ya mfumukimbangu akobota bana misato ya bilembo wana moko aza mpona makambo etali molimo moko aza mpona makambo etali politike moko aza mpona makambo etali misala nde lolenge wana tozolimbolela na bato basosola ete mfumukimbangu lolenge atelemi aza kopesa biso maye ya yayaki mpavita mpo tozonga na ntango ya nzinga nkuu sikoyo tokomona mokili ya nzinga nkuu ya yambo yaya kosala libebi epai ya mfumukimbangu mpo mfumukimbangu azozongisa biso na mokili na biso wana ya koko nzala mpanda na koko kiteleki namba sikoyo na eleko tokomi nsima ya tuku libwa ya mibu tokoti na eleko ya elekeli tozokende na mokama ya mibu nini sikoyo tomoni kolandela bilaka ya mfumukimbangu wana tokoti na motuna ya mibale po motuna mwa yambo lolenge kani mfumukimbangu azozongisa biso sikoyo na motuna ya mibale
ndenge mfumuki mbangu apesaki ya yebilaka mokonzi ya minei tango ya ye akobunda po azongisa biso na maboko ya mfumuki mbangu sikoyo. Nzoka tango mokonzi ya mine azoluka azongisa biso na maboko ya mfumuki mbangu aza kobunda po azongisa biso epai ya Tsakunevunda. Omoni etumba oyo ye moko nzinga nkuu abundaka tango andimeli bapaya amoni te baza mabe nde azongi. Tokolikia mokonzi ya mboka bauti kobima tango bakoti na bokonzi, tango kaka bakoti na bokonzi mindele bamonaki lolenge bakolongolela ye te, kasi na mwa tango moke bamonaki te sengeli balongola ye. Abundi bundi tine sika akomaki apesi bosomi. Siko nini eye elembo oyo esalemaka na tango ya nzinga nkuu. Tango babomi nzinga nkuu, elingelo ba nzinga nkuu alongwe Alfonso Premier vemba nzinga tango aye ayaki na bo Kristo ya makasi. Omoni amilobelaki te ye akozala na bo Kristo. Siko soki totali lelo tomoni elembo bongo emonani. Siko tango tomoni elembo wana tolobi bon lokola elembo oyo eye esengeli siko tolamusa makanisi ya bayimboka lolenge kani mokili ya molimo ezosalela po ete Alfonso vemba nzinga soki abebisaka na tango wana eza lokola mutu lobi olalaki lelo kolala te, lelo kolamuka. Lobi okufaki nzala lelo okolia. Alors soki lobi obebisaki lelo kosala nini? Okobongisa. Siko po abongisa esengeli bilembo esala nini? Emonana. Po bandima ete lolenge o wana balingi bakendela ekokumba biso na bolamu te, to ekokumba na bolamu batala malamu. Tango bake kosala bosangani eza na bapaster balekaki na television parce que bapaster bato bamitiaki bawelelaki bakende kozala pembeni ya mokonzi ya mboka. Omoni baye balekaki babebisaki kende kosengela bango kutu pardon, senga pardon. Biso tolobaki bapolitisien basenga pardon epai ya peuple. Bango siko bake pembeni ya mokonzi ya mboka ote mokonzi ya mboka asenga pardon ya mabe bakonzi oyo baleka basalaki. Ye mokonzi ya mboka kumbi lokola kilo wana te mpona koloba ete bolimbisa mabe bandeko na nga basalaki. Nzoka eza bongo te, pamba te biso mutu asalaki biso mabe ezali te bakonzi baye baleki, kasi bato basalaka biso mabe na ye moko mokonzi ndenge akoti lelo baye bazobunda basala ye mabe eza kaka loposo pembe. Bozomona sikoyo. Alors maye tozomona lelo Alfonso vemba nzinga atako bakumisaka ye roi chrétien mindele batantaka kosala ye coup d'état babetaka ye masasi mabikaka na coup d'état wana. Lelo tozomona nini? Bakei na tango bango basali kilti wana basali yango na kombo ya Yesu basali kilti. Mais soki mindele bazaki pena na bolingo ya solo po katolika azalaki atindaki pe batu na ye baprotestant bazalaki batu nyonso basambelaka Yesu bazalaki kuna tozwi pe bamisilima pe bazalaki bakendeki. Mais eloko nini ezali katolike epai boya ye na kilti wana epai boye baza batu ya balamuka opposition azoya kotia desordre na mboka na pui ya bamindele oyo katolike na christianisme eke kosala messe soki kilt na stade. Siko totuna bango boza ngambo nini? Sikoyo tokotala kaka mbuma oyo yango ebotami bapaster ebele balekaki tina television koloba ete mboka ekangwami do na losambo basali balobi bango balobi bakangoli mboka elongwe na malchance bakati balien nde balobaki babwakaki bamilimo ndenge bango bayebaki. Metata bobimisi milimo na stade distance ya kolonga na stade de martyr stade ya basakrifie wana ya martyr
ti kokende na désert botala distance wana siko bino bobwakeli bango ndenge ni bakokwea kaka wana na commune ya Kasavu buti baza kaka nzinga wana bakozala kaka tout autour ya stade bakokota na commune de Kinshasa po bino bozobengana bakaka bima bobengani longwawa me bozokanga bango te botia bango na baavion po bokende kobwaka kuna bino bozobimisa bango kaka na libanda ya stade ka bake kokota kaka na banzoto bato bazododo te bake kota kaka wana so balongwe na kati ya stade bake kaka na bato bazododo na bato bakwiti na banganda yango ekosala sikoyo te bango balobi balongoli balien bakati balongoli malchance elembo bapaster mosusu baleki nango na televizio balobi kutu ndenge eza boye bokomona Léopard akoya na ku bango lokola basali kiriti wana mpo libabe elongo nzoka biso toloba yango wana te ekokangola Léopard siko mpo bamonake losambo bakende ekosala ekangoli mboka te Léopard epai akei tata nayebi kutu te ata kutu makalekale yango kutu te me bolukela yango kombo batiki na soni kuna mpo eza na eloko moko bato babosanaki soki Léopard azwaka lokumu mokolo wana ya le 30 juin mpo ezalaki mokolo oyo ya bonsomi mpe abeti na stade eza na kombo wana siko bolongola kaka mokolo wana ya 30 juin na stade ya 30 juin ntango babeti na mikolo mosusu boyebisa biso esika balongelaki soki eza likambo ya chance te balingi babikela na balobi na injustice ya arbitre me biso towana motuna ya kotuna na bapenalty injustice arbitre ebimelaki wapi soki na ntango bobeti na dd arbitre asali bino injustice me sikoyo na penalty injustice arbitre anilaki babi asalaki nini atindaki bajoueur batindika balo ekende likolo te eza bazangaki lipamboli mpo baza na niongo oyo biso tobelelaka ntango nyonso ete bokangola mboka mbeba oyo eza na mboka oyo eza nini mpo na nini Léopard na Vita bakanga bango na likambo oyo esalake baza baingrat do ingratitude mabe niongo futa niongo ya mutu mpo sikoyo bapoliticien bapaster botika mayele mabe wana bozosala ya kokende pembe na mokonzi ya mboka mpo na kokende kolia bambongo boza spirituel te parce que soki bozalaki spirituel bonga boyebisa mokonzi ya mboka te lolenge oyo wana bolimbisi oyo bakosenga peuple eza neteni nini biso tokolimbola yango boye kasi soki bolobi bomema yango na lolenge na bino mpe ekosimba te mpo bato ba Léopard awa na bato ya Vita mpe basala komona bazwi baancien joueur bake na bango bato ba Léopard mpe bauti kozwa baancien joueur bamemi bango na niamoni ya mokaka boye baleki na bango na nsima ndako bake kobima kuna na stade na Egypte kuna biso tolobi ata soki bosali yango kasi ebongaki ebalana te bomemi baninga mosusu botiki baninga mosusu na poto baninga oyo baza na poto ntango baye te ntango bango bakoyoka ke baninga oyo bakendeki na Egypte bazwi mbongo bango kuna bakosepela te motema ebebi mpe lisusu bamosusu oyo botikaki mpe awa bango mpe bakoyoka motema pasi kaka tosala makambo te na mayele mabe ti peuple azoniokwama eloko nini eleka na mboka oyo bapoliticien bandimake bazwaka appui ya peuple nde abundela indépendance le 4 janvier 59 na bokambemi ya Fumukimbangu le 4 janvier ezalaki journée spirituelle mpona tozongela tolimbola 4 janvier baprepara yango na mokili ya molimo le 28 décembre 1958 Mbuta Lumumba atenaki meeting awa na Kinshasa
meeting ezolobela indépendance le 28 décembre 58. Sikoyo batu ya bako tango bayoki lokito oyo Mbuta Lumumba asalaki na Kinshasa balobi ndenge nini ye kuta uti musika kuna ayeko ningisa Kisasa bongo biso bakolo Kisasa nde bango bayeko programme ya bango le 4 janvier donc une semaine le 4 janvier pour Mbuta Lumumba asalaki dimanche le 28 bango pe bango basala le 4 janvier 59 sikoyo donc juste après ba fête ya bango ya ba nouvelle kasi eloko nini ezalaki déjà préparation spirituelle basali ke na mosunya wa abako azosenga meeting mokolo yango pe na nini na askin na association sportive de Kinshasa kuna basali manaka ya Mikado abeta na Vert Club. Vert Club ezalaki équipe ezalaki trop populaire parce que bato mingi bakumisaki Vert Club ezalaki mingi bayindo pour Vert Club ebimaki lokola équipe ya balabala lisolo eza mulai ba petit peuple bato bakumisa mingi Vert Club. Alors sikoyo mokila molimo asali manaka wana sikoyo epai bamindele bakondima te meeting ya Kasavubu. Eloko nini ekondimisa bango te manaka lokola ezalaki spirituel meeting ya Mbuta Lumumba nde ekoboyisa mundele meeting ya bako soki Mbuta Lumumba oyo aza muta Kisangani aye na Kinshasa asali meeting eningisi Kisasa boye bongo soki Kasavubu oyo bakolo Kisasa na ngonga oyo ya bako aza pembeni ya bakongo basiege Kinshasa majorité soki lelo bango basali ekozala lolenge kani ebobosana teke makambo ya bato ya bako eza makambo oyo tokangelaka Fumukimbangu nde omoni baboyaki nzoka ntango bango bazoboya na mosuni ezali manaka oyo mokili ya molimo asi abongisaki po ete mokolo yango bakopelisa moto ekopela ndenge nini Vert Club apola kuna na stade na ekipe ya bamindele Mikado sikoyo Mikado ezalaki ekipe ya Sabena esika oyo nazozongela ezala bana ya Mbutakasa bozala sincère parce que histoire totika kodeforme yango bozalaka bana mike na ntango yango bozalaki mikolo pena bokola te pe bolongola fanatisme na eloko oyo parce que jeunesse na biso eza na posa ya boyebi génération oyo eza na posa ya boyebi c'est vrai que Mbutakasa bakangaka bango mpona makambo etalaki 4 janvier mais Mbutakasa bakangi ye injustement eza arrestation arbitraire juridiquement parlant ezali arrestation arbitraire mpona nini tolanda bafait meme ndenge bobengisa monsieur Croquet ezali mundele akwesi bino na erreur mpo amata meme kutu jeune avocat utobimisa lelo ata tolokoti mutu na balabala mpo aya na makambo wana koloba kaka Kasavubu azalaki inosa bakokanga ete tolimbola bafait Kasavubu président ya bako akotenir meeting monsieur Torder aboyi kopesa autorisation gouverneur sikoyo na tongo bapartiza ya bako baye wana na imka en face ya ndaku ya président Kasavubu na yindia wana en face boye bato batondi bazozela président Kasavubu avant midi tozolanda 10h 11h président Kasavubu ayebisi na basympathisant na bamilitant ya bako ke meeting eza te lelo bakoautorize biso tosala yango mokolo mosusu lelo te sikoyo mpona nini tosengi bato baloba bosembo na esika wana
président Kasavubu azongi epai na ye bamilitaire ya bako babandi bazoyimayima atako bayimiyimi président Kasavubu atindi bango eloko moko ya mobulu te ayebisi bango bovanda kimia lokola mpe azalaki ne mutu ya kimia ayebisi bango bovanda kimia bakopesa biso kaka autorisation tokosala yango mokolo mosusu azongi na ye epai na ye sikoyo motuna na biso eye place wana soki na ntango yango bamilitaire ya bako babandaki désordre na Kinshasa est-ce que match na stade elingaki kobetama parce que bozwa distance oyo ezali entre imka na stade Roi Baudouin ntango wana oyo eyaki kokoma stade Tata Raphaël nsima bobituna botala distance wana na matonge deja eyinda sikoyo banani bakendeki kokota na stade mpona kotala match omoni nzoka bato bauti barumbu bauti commune de Kinshasa bauti Lingwala bazoya bato ya banjili baye Matete baye commune ya Kasavubu baye bakoti na bango match sikoyo ntango bapoli na pokwa wana avec le bapoli ya mikado ntango bazozonga ozomona kanda na bango Kasavubu asali metingi te mpona nini mundele boye bon lelo ye mpe mundele biso na bino est-ce que basympathisant ya bako bazalaki ebele peuple donc bazwi nano bato ya bale wana bautaki match na mouvement wana bayelaki ya ebele nde babandi sikoyo désordre wana na rond point victoire bakangi nzela mundele akoleka te omoni esika wapi monsieur Brazan Pinto aye kobeta masasi abomi moyindo moko akimi na moto akei na quartier Fumukimbangu oyo ezalaki lero wana Francobel nde wana population ekendeki kolanda kuna epai azalaka na quartier wana nde bake kopie sika bazobenga no quartier Fumukimbangu kaka bozwi bongolo na kwe wana ya bongolo bobandika bandako nyonso bomonaka ya mwa batongaki na baforme ya bango bamindele wana ti okei monsieur Brazan Pinto azalaki kovanda na kwe ya Simba bokei mompono biteni wana nyonso 4 janvier population ebundi po ebota 30 juin sikoyo bakokanga population ndenge nini balobi kaka lokola yo Kasavubu yo nde moto olinga kopesa metingi mokolo wana il faut bokanga bapoliticien ya bakomoni ntina bakangelaki Kasavubu sikoyo monsieur Croquet ntango aye bapesi ye bambongo mpo ya kodefendre Kasavubu akoloba nini akolobaka ndenge biso tolobi wana soki tokena bafe monsieur Kasavubu ayaki na ntongo apaiser moral ya bamilitant azongi epai na ye kotala ngonga oyo réaction wana esalemaki Kasavubu ne pour rien na kati nde bakite ye alo ntango bakite ye mundele arécupéré bango moko bato ya bako na bozoba nyonso barécupéré oh non moni tofuti monsieur Croquet grâce à monsieur Croquet nde Kasavubu abimi na nini oyo nzoka innocence ya Kasavubu ezali banda na ebandeli ya makambo ntina suka makambo atikali koparticipe ni de loin ni de près mais mundele lokola alingaka toujours amata nde abimi sikoyo ke grâce ya monsieur nani Croquet yango ekoma lelo onani abimisaka mbongo mpo mbongo ya indépendance ezalaka nani apesaka monsieur Croquet mais soki bopesi monsieur Croquet mbongo bosali kutu bozoba po ata bino moko bolingaki bokende mpo bolobake te toye kozwa mbuta kasa parce que ye soki totali atindaki mutu te asala kasi to asala mobulu to abuka alors sikoyo ntango bake le 30 juin donc bake na table ronde à Bruxelles baye baproclame le 30 juin bato bapoliticien barécupere situation à partir ya kokangama ya bambuta kasa barécupere situation babosani peuple bazwi sikoyo makambo bamemi yango na Gombe kuna na Kalina na palais de la nation babimisi place mosusu ya bango moko bafabrike place na bango ya indépendance balongoli place ya indépendance
na quartier Mfumukimbangu bamemi yango bake kotiango liboso palais de la justice basali place moko wana balobi place de l'indépendance. Est-ce que indépendance ebundamela wana moni batika peuple na cité siko indépendance oyo peuple abundelaki ekomi nini bapoliticien bakoti na Kalina bacreye équipe ya babaron de Mbinza baye kovanda awa na nini na pigeon groupe ya banendaka nyonso wana ale bacreye groupe mosusu evandi na Kalina bango bake kokota bisika mindele bazalaki batamboli na baimpala bake kolia basaucisson donc siko population abetelaka bango maboko ndenge bango bakomi kotambola na baimpala donc eza kaka balongoli mindele parce que kobanda na président Kasavubu na baministre bagénéraux batu nyonso na ntango wana eza kaka nini balongoli bateni o mindele bazalaki nango. Kasavubu alataka teni nini alataka teni ya boyindo te alataki teni lokola roi ya babelge ozomona bachelie mpe bagan siko batamboli na décapotage wana po sikoyo bayindo bamona babeteli Kasavubu maboko le roi biso todondwi ali baministre batie bacravate bake kovanda na Kalina sikoyo bino population bobetelaka bango maboko bango mpe bakomi oloba français ndenge mindele bazalaki koloba bakomi kolia saucisson bakomi kolia jambon na saucisson bango mpe bavandaka na Kalina soki abimi na cité boye na voiture impala ale bino bobeti maboko biso ministre na biso aleki somona yango ezokontinue ti lelo peuple azonyokwama peuple nanu azongi te na mboka na ye donc tina lelo toza nanu na mokili ya Kalina na Mbinza oyo bango babakiseli bisika na bango Montfleury na Rigini moni mais président Kasavubu autaka na commune ya Kasavubu na Dendal moni ake kovanda na Kalina na bekipe na bango bauta na basite bamusu bautaki na babandalungwa babosanake bautaka na babandalungwa bamobutu bautaka na babandalungwa après bake kovanda na Kankokolo nsima nango bake kovanda na babiteni wana bango nyonso banendaka banani bapoliticien nyonso bautaka na basite na babalabala banjombo na bangiringiri kuna nilefu nisongia nzila bandeko bakonda biso epai ni epai tokotila kati ya bodindo tokolobaka manaka moye mituna mike to mingi ekuzalaka ya biso te toyina posa ya boyebi toyaka nde etiro mpona kotanga mwana ya kelasi akotunaka mituna mike akozalaka na bolema mpe boyinga ya kosimba bongo malongi mo bakotangisa ye lokole botiami benga tuna motuna yango bakisa mosusu ekokomela biso bayi na bomoi pepe mamolai ya koyenola biso tango iso na botangisi na bino nisongia nzila elingi koloba mokolo oyo kumu ya mitano asangisaki na sima ya bakristo na ndako eyeba wato stade de martyr esengaka te ye asenga bolimbisi mpo na baebaleki kasi bodindo yango ya kosenga nde peuple oyo bango babwakaka mokolo moko bolimbisi mpo ya kobikela mpifo bosomi mpenza na kati ekolo nde balingaki basala babengi bapapa kengo mpo bango bato ya kala te baye wana bapoliticien bauti koleka ezala bango bandeko Moïse Kantumbi bandeko Fayulu bango nyonso na nkumu auti koleka eza likambo monene cérémonie bavandi badepute bavandi potina lelo badepute wana bazalaka kuna baza badepute na biso te baza badepute ya basi na bango na bana na bango moko kuna baza badepute ya mindele soki tembe topesaka preuve moko ezali kaka vacances parlementaires eza eloko mosusu te soki akendeki kokosa peuple te mpona kozwa bavoi na vacances parlementaires tomonaka bango te oyoki kaka mwasi na bana na poto oyoki kaka ke Amerike awa alobaki azobundela peuple
mais lelo mbongo pan États-Unis eyambi ye na bana na mwasi. Peuple congolais avandaka kuna azonyokomela kuna to azonyokomela mwasi na bana pa na poto. Peuple congolais azonyokomela kuna to awa. Vacances parlementaires tozomona bino te na ba Sankuru na ba Kisimba na ba Kabeya Kamwanga tozomona bino te na ba Idiofa tozomona bino te na ba nyonso tozomona bino te na bamboka ata na baselembao na babumbu wingeta na bamweka tozomona na biso bango te na babumbu na baselembao na bangaba bayebisa biso makambo bauti kolobela biso pendant sanza misato pe ozomona botala ata bino moko badepute oyo basali sanza misato neti na tour oyo musala ni bauti osala eyebani te bake kopema sanza misato ntango bazongi bakotoka lisusu sanza misato bake kopema donc elingi oloba na mbula mobimba bango basalaka ka 6 mois bato ya sorte aboye baye batoki 6 mois bake kolia do batoki 3 mois bake balia yango soki esili bazongi lisusu baye batoki bake lisusu eza kaka wana badisikitaka kaka salaire na bango na lolenge babando bengela bango batata boye oyoka bazotunana babenga bango banani excellence to honorable débat mobimba bakobanda wana babandaki tongo baloba nini excellence to honorable balobi bao te badepute na basénateur bandima babenga bango bahonorable babongi na honneur ale bakozwa mwa bapeti na bango ya bitinda balekelaka bango na basite babetelaka bango bambonda mpo bazwaka majorité ya peuple ya zone yokoma me na koleka matondo mingi na gouverneur de la ville na adjoint na ye na likanisi bazwi kolandela maye toza kolimbola butu moi ete babar ebanda kofungwama de 19h à 21h suka me bo renforcer censure parce que mokonzi ya mboka ayeba boye même corruption eza français délinquance eza français banditisme eza français ozomona kuluna eza portugais bano bozoloba bango bakuluna elingi koloba teke kibandi kuluna eza kaka colonne koya colonne koya groupe molongo ko kasi wana ebotamaki na nzela ya ngola te bangunder lere bazoya na kuluna wana alors tolingi tolimbola boye na mokonzi ya mboka na bayebanso bazolanda biso il faut basala makasi masanga na kati ya mboka oyo filme na kati ya mboka bazalela ngo mayele censure ezala na banzembo ezala tina bafilme n'importe quel film te ekoki kokota na mboka parce que mobulu nyonso bozomona eza pasi na opesa bino elema moko mokonzi ya mboka mpe badepute soki réellement bozalaka na susi ya peuple toyebi ke bomesanaki kindumba na mobulu na bino le bozotanga na bacampus mais quand même soki bino bokweyaki na mbeba wana bolinga te baleki bakweya omoni mundele ntango tolingi tozwa indépendance eloko nini asalaki azwi mwasi abimisi ye ndumba donc abebisi mwasi mais po abebisi asalaki mayele nini ati mobali akumisa mwasi na banzembo nde asali baconcours ya danse ale batie sikoyo drogue kwiti bamelisa bana mibali na bana basi kwiti mpo bakende mingi na bosangisi nzoto esika bomoni banzembo lokola bakale jeff tobandi na bapapa wendo bayembi bamarie louisa bayembi baparafifi nyonso wana mpo mwana mwasi ntango toyaka na mokili ya molimo
kobotama na biso eza programme kobanda na makila ya koko koko mobali na koko mwasi bapesi na oyo bapesi na oyo combinaison musu ezobima ngambo oyo ezoyaka ntango bakoya donc tata oyo aye na bakapasite nyonso ya malonga oyo awuti nango epai na ye mama oyo epai ye ntango bakokutana mpo sikoyo basala nzoto tata apesi mingi bomoi mama apesi mingi nzoto sikoyo à travers nzoto ya mama pendant 9 mois mwana azovanda na makoki oyo mama apesi epai na ye na bomoi oyo tata apesi ye nde ekosala nzoto oyo molimo ntango akoya ekosunga ye mpo asala mosala mpo pamba te mwana nyonso azwaka nanu na ebandeli bizaleli ya tata na mama eza na baboti mosusu bamitunaka me ndenge nini biso toboti nga naza moyibi te me ndenge nini naboti mwana ya moyibi te oza moyibi mbala mibale moyibi ya liboso ntango oza koyiba biloko na nzungu ezalaki nini moyibi te keze ezaleli na yo te soki ezaleli wana koyiba biloko na nzungu eke kobima mutu epai ya mwana kasi mwana oza moyibi te ya mibale majorité ya bato nyonso basalaka na kompani baza bamiyibi mpo bavivaka na mafia wana eza nini ntango ozwaki biloko na nzungu olingaki te tata na mama bayeba mpo ozosala nini mpo ozoyiba ntango ozosala cope na kompani patron mpo asala nini mpo na nini mpo ozoyiba ok yo moko moyibi ya yambo sikoyo eye sikoyo epai ya mwasi bazwi mwasi batie na balabala mibali nyonso baya kopesa ye sorte ya bamakila nyonso donc na miyibi na bandoki na bavoyo sorte nyonso baye mwasi avandi kaka wana ayambi nyonso etambolaka ye na nzoto atako bana bazolanda biso me omoni tango mai wana eke kovanda na omeli mai o wana na lolenge kaka tozosolola na bana po bososola bamikolo me tango ekoti yo boye na nzoto ekweyaka to elimwaka soki elimwe seke ekoti na kati ya nzoto moto azwi maladi ya sida po totyela yango bongo po tofacilite parce que etambolaki ye na nzoto yango mpe ezaka liteya oyo tata mokeli apesi na eleko mpo na kososola ke oyambi makila kama ya batu oyambi banzoto kama sikoyo batu wana yo yebi bango te bauta wapi baza banani alors ntango molimo ekoya elati nzoto wana ekoki na ye te ye ayaki mpo asala mosala boye menasi yaki moyibi eza e surtout yo mama lokola otelemaki na balabala mpona koyamba milimo wana omoni mwana azala mobali azala ya mwasi bilukaluka misu kaka paipai lokola mbwa abungisi eloko azoluka mokuwa kukukuku amona mobali boye amona mwasi boye aliki mwasi wana ntango azalaki kolata mpo adenda liboso ya mibali azala koloba nga naleki baninga siko mwana okobota kozala na ezaleli nini kako wana yo olingi oloba nini nga naleki yo mama wana likunia apesi na mwana nzoka mwana wana aye po asala eloko oyo bato baza nango posa po aza molimo me nzoto akuti ebalani te nde omoni mundele asali bafilme pornographique asali bafoto roman lelo mwana mwasi alingi kaka yoka na litoi ne bayebisa ye oza kitoko je t'aime kanisa nano moto azoloba na mwana mobali alobi mama ndenge eza boye banda namonaka yo mokolo ya liboso nalalaka susu te
siko mwasi ayoki ndenge wana alobi nalalaka lisusu te bandoto ekoma kaka yo na yo kaka eske okoki kolota ndoto sans kolala so mutu alobelika mbala moko makambo mibale ayebi soki ye alalaka nete depuis amona yo me mikolo nyonso alotaka kaka yo sikoyo mais kobosana le corbeau et le renard te hein? Maître corbeau bayebisaka ye nini si vous êtes joli hein? Joli wana yango mwana mwasi alingaka koyoka mama etamboli ya kameleon miso mafole elobeli ya mami wata na mami wata bamona te na yo moko mona na ye mami wata yango te na nani mpona bandima yo oza mami wata oza kitoko bato babukanaka bakingo batie bango baplatre na mama ye mpona kotalatala yo donc mpona nini po tie crayon otie rouge à lèvres otie mascara omoni symbole ya kindumba yango wana olati suki wana nde bakobenga yo sikoyo miso mafole mami wata alalaka te mosusu kuta alobi yoka baproklamaka ye miss na paradiso epa nzambe baproklamaka ye miss sikoyo abimi aye na mokili oyo siko mwana mwasi ntango ayoki ndenge wana ata baboti balobi akoyoka te oyoka kaka batangi na photo roma je t'aime je t'adore à toi mon cœur et ma vie donc mwasi azomona soki avandi pembe donc mwana mokeko azokota sika na mokili mais azomona ka soki mwana mobali alingi ye boye abandi koyebisa ye je t'aime je t'adore à toi mon cœur et ma vie awa na Kinshasa ezalaki mwana mwasi azobanda mibali awa akosalelo kaka mouchoir adesine forme ya motema atongi yango boye ba akomi kaka I love you à toi mon cœur et ma vie yo ozoleka na yo bosaka mwana quartier te ozoleka nomoni kaka kabeli yo mouchoir soki akabeli yo mouchoir oke kotanga soki otangi kaka toi mon cœur et ma vie kuna mpe ake abuki manga oyo akotela luki ya kitoko ye mpe azongisi susu je t'aime beaucoup à toi mon cœur aye siko boye alobi lisusu nani ici c'est mis qu'en faire l'homme qui a traversé l'océan sans bateau sans toi pas de vie siko yo mpe ntango akopesa yo siko bino mibale bokolala te moto azwi mouchoir siko moke siko azotuna baninga eske yo mpe si basalela yo mouchoir yo mpo keluka nani akosalela yo mouchoir siko yo kobandela na manga yo mpo luki siko kopesa manga donc nani akokosa nani siko bakoti na mokili wana ya plaisir wana mundele ozomona mundele ndenge abomi mwana mwasi alors omoni mokonzi ya mboka Chine mpona ekoma ndenge ezali basalaka politike ya vase clos masolo eza ebele ya kosolola me biloko ya bango oyo eza mpe sous haute surveillance na bango moko yango wana omoni masolo mosu esengaka ya kovanda pembeni mpona kolimbola ete omoni place mpona to atake bato oyo eza bino bozokama te moto ayaki réseau awa aye kotekisa baunité ayeli communication akomi kosala baconcours ya danse matondo mingi nesongi ya nzila mai ya koloba ezali mike mpe mingi mpenza kasi ntango nde emopesi biso nzela mpona mbala ya mokolo moyelo te tolakami epai na bino ete mpona mbala ya nsima tokutana mpona kokoba eteni moye motikali matondo mingi yango tozolimbola ete bokonzi ya lelo tosalela yango makasi ebala na makasi na bokonzi euti koleka ebala na makasi na peuple ebala na makasi na peuple po eza na eloko moko bolongola na mitu ya peuple état de droit bolongola yango na mutu ya peuple bolongola na mutu ya peuple le peuple d'abord bolongola yango na mutu ya peuple tokolimbola yango mpo biso bato tozososola yango peuple oyo
soko yebisi le peuple d'abord azozela olesa ye olatisa ye opese bandako ekowuta wapi mbongo banque mondiale na fonds monétaire international si bakanga soki olobi na mutu état de droit elingi koloba nini d'après ye akoki kosala ne nyonso oyo akoki kosala parce que droit eza lokola mérite ya mutu me nzoka il faut botya na mutu ya peuple le devoir nous voulons un état de devoir oyo yo peuple ko devoir na mboka na yo ozosala nini mpo na mboka na yo parce que yo nde mutu okosala te mpo mboka ebonga eza yo libala na leta ya kopesa mitindo parce que bazokosa bino na makambo ya dictat oh non c'est la dictature eza mundele mutu azoloba te mais mboka moko te ekotambola na soi-disant démocratie diabolique ke bokende ofingaka bakonzi ya mboka ekotikala kosalema te so bolingi bosala yango biso tosenga bino boye so bolingi état de droit de devoir te boyebisa tata mokele soki yosengi ke mbula mikolo enoka te bosala baparapluie te na baimperméable mais soki eza état de devoir lo tata mokele aimpose bino mbula bokoyebisa ye te ke longola mbula na yo bokondima yango kaka sikoyo aimpose elanga te bokondima kaka boluka bilamba malili moi banda kobima na est ke nolalaka na west nanu boreklama te ke tolemba mpenza systeme oyo malamu bongolela biso awutaka na west abanda koya na est mokolo moko te bolala mpe bolamuka boye ata bino bayindo pasi eleki bolobake no bochange biso tata mokeli mosusu yango wana tolingi nde tolimbolela bato mpo bazwa bososoli mpe mayele ete état de devoir elingi koloba biso tosala d'abord mabele na ngai pas le peuple d'abord mabele na ngai mon existence ngai naza na mokili mpo na nini nde wana omoni eza teke botyaka maboko leta ndako ya kosalela biso leta osalela biso nini leta ye ntango tobalani tosengi badwane ekita batrakaseri po trakaseri esila fo boboma babare na mokili oyo parce que biloko wana batrakaseri nyonso wana ozomona wana na baniveau nyonso parce que batondisi bamakango partout batondisi ambiance bongo akozwila mbongo akosala ambiance wapi salaire moke fo akangakanga bato kaka ozomona bakangi yo boye bazotuna yo droit de circulation tuni mais naza deya na permis de conduire naza na assurance okamwe tata masolo mosusu oke pene esika payage ezali bayebisi yo motuka ya 12 tonnes motuka 12 tonnes ememi 6 tonnes balobi na yo osali surcharge sikoyo oza komituna me motuka eza na 12 tonnes eza ndenge nini ono ifale omema 5 tonnes wana nyonso mpo na nini balia kaka donc oye kaka boye bakomotuna bato na bakarte ya babateme ozomona omoni mpena moto akangi yo mikanda nyonso ekoka karte na yo atuni yo osambelaka soki oyebisi osambelaka oyo na lingomba batuni wapi karte ya lingomba na yo tozokende ti wapi omoni biloko wana nyonso mpo na esila eza kaka terrain ya ambiance parce que bana na biso baleki na biso baza na posa avenir lobi il faut tofongola bango babanke etolinga mingi babanke ezala na maboko ya banationaux eno na maboko ya baétranger bozongisa ekonomi na maboko ya banationaux makambo mingi ya mabe ezali na côté économique parce que baexpatrie nde bato basimbi mingi économie eza mabe mingi peuple moko te akozwa développement na maboko ya mopaya mokolo bokomona bato na kati ya mboka bavandi bayokani
balobi ke kobanda lelo tolepe bantilope ebele na basimbriki mutu na mutu alongola mukala ne moko ya manioko na mukala ya nguba na masangu tokende kobwakela bantilope na basimbriki na zamba balia po baya sante wana mokolo mpe mundele akokanisa ke tika nakende osala bolamu na afrike. Mais soki mutu azalaka na mawa na antilope te ata moni ye na mwana akoboma kaka, ata moni ndeke na zala akozwa kaka, yebaka te mundele akotika bango nyonso kako bayaka ekozala na moko te akotikala kokanisela biso bolamu. Ata bobo moni baza boye ti bazolata bakiloti na mapapa bakoteli biso na basite kolia bamatembele. Bose rappele na batu oyo ya corps de la paix, soit disant ba corps de la paix ya ba-américain bazala kotambola na bakilote, kotambola na bamboka, bakoti na bavillage, bazalaka bespion ya kozwa bainformation na mboka. Lelo pe oria pa yeka na même système kilote atekisa mikate, atekisa gratana, bozo kotisa eti na palais du peuple, ndeko no moyindo ya otekisa galette na palais du peuple te, mais bikolo ya bapaya baya kotekela kabino ba honorable ba mikate po boliaka te na bandako na bino, boya oliaka ba mikate bapaya bazo kotela bino tikuna po baye na mapapa, bozo benga bango baza simple, baza ba déguisé te. Asa ne simple, mais motema nepe simple, molimo na yepe simple, makanisi na yepe simple. Matondo mingi bino bolobaki soki en bon entendeur bokanisaki epa na biso eza te, po bolobaki en bon entendeur sali biso epa na biso ezali, miso ezomona matoi ezoyoka, loba mayele ezanga yo. Matondo mingi tosukeli, matondo mingi nesongi ya nzila, matondo mingi bandeko balandi. Matondo mingi nesongi ya nzila, matondo mingi bandeko balandi biso na boke biso naliki na bolamu ete uta ibandela ya manaka yango kino nisika moito komi toliki na bolamu ete tokolobaka tango iso bayebalaka maka mpona kotangisa bongo mokili na etumbobe moko ya kolonga bomoi ya moto moindo amozonga epai ye azalaka, epai ye abungelaka po akokamata bongo bomotoli ya ye kobanda balabala ya sika mpona kozalisa maye elaka maka pe epai kani amosukelaka okatili yango. Ozali manaka ya baye bakosala yango mpona misolo te, bakosalaka yango mpona kobelema bongo mikili ya poto te. Molobi ndeko moko bokolo moleki ete ya solo bokotiaka matambe mya bino awa na mboka bapaya te. Tomona kaka biso ya bino te ya solo bolikia te, da butu moko te, tongo moko te, tokolotaka ndoto ete tokoyela mikili ya bino to mokili yango ya bapaya iwana mpona kobika likambo songolo pakala te. Kasi mpona etumba ya baindo tokolobaka tango iso atako soko ekosenga bongo litanga ya suka ya makila tokobanga kobonza yango te mpo alisiko mpe bokangolami ya Afrika na mobimbali yango mpona mbala ya nsima nde tomokutani lokoli motiami benga tuna motuna ekozanga te biano mpe lokola tango iso tokosengaka na ata mokeli na nguya ya fumuki mbango mpe balongo bakoko iso ete ya solo bomoi molai nesongi ya nzila tokozalaka tango iso na bosenga bwa bino po ete ekolo ekende oboso mpe mokili ya Afrika ekamata bongo bosomi na yango iso mpenza totondi bino be botondi matondo mingi matondo bandeko.